président Ibrahim est leader et orchestre la Pesatango. Avec toujours Pesatango, toujours Yann Zambé, Toyo qui vraiment conseille et Koti. Bon, il y a fait Bayo qui tenait les gens qui ezali pour nous soutenir les artistes. Lui, sur nos artistes, lui, sur nos travailleurs, c'est lui qui va tout les belés, docteur, bazala kachawa, professeur, bazala kacha groupe. Dès qu'à présent, Ibrahim Lobby, nous tenons sur la valeur, à l'importance, l'importance dans le groupe. Donc, voilà. Donc, à mon BT, toujours solo là. On a pour ça la promotion qu'on a au lobby. On a pour ça le Kamuna au lobby. Donc voilà, tout ça, animateur Bazali, chanteur Bazali. Donc tout ça, vraiment, le complet. Donc, dès qu'à présent, lobby, présent, il y a une tête sur le babé. Et puis tout ça, il y a un immeuble, mais appartement différent dans la chambre. Voilà. Ça, tout ça, il y a un immeuble, mais la chambre différente. Donc, il y a un moïté. Voilà. Donc, groupe Oezali. Les alliés union des artistes. Donc, tout ayemba comme tout abina comme tout DJ, aux DJ, professeur, aux artistes. Voilà. Boya Belé, dans le groupe aux musiciens, à l'India côté dans groupe Potissaï. Merci président Ibrahim Yann Zambé, Maman Charlotte Pigeon, à Londres. Toi, artiste solo, Eli Solo. Bonsoir, tout ça, tout qui vient, tout le Kumbalara, un groupe des artistes. Et ça tombe toujours en place. Voilà, donc nous toujours les cabines de battre là, voilà. Ça là, moi bien, le coach, mon groupe, au consulter groupe, t'as l'idée, c'est l'équipe bien. Voilà, artiste, besoin, on a besoin de faire le bel on orchestre na oyo lobeli oye DJ oye lobi par exemple na DJ na sala betara boye na sala boye ya mona zo atanda nga fona sala bilo to zaka pona ko discuter makambo wana moi 2 jours lelo na lobby après tant pour bandana ko makambo susu comme ba programme ba sujet ba nini donc faut to lobela moi actualité ndenge kindara mo artiste moi conseil moi nini moi respect ne kindara donc voilà parce que yebi ka danser na sepeli eli solo bonne nuit na op donc toko tozali na biso tozala na groupe karatalaka biso bata groupe on badim tozala na déjà na pesa tango président Ibrahim ndeti ka na film na yango Jalvin ala mutay ba communauté parce que banchu bala ba enregistrer numéro na téléphone témoigner ba dans ebi makana combo ezo bi mona WhatsApp wana ça veut dire ils ont déjà Alvin au se présenter pour voir que oui moi c'est DJ Alvin voilà machin voilà donc tout ça tout ça non beauté tout sur le nom à côté de comment tu vas yonani au salaire nini au kendra wapi tout bête dans ma solona comme ça tant tout fan t'as mis la groupe que les fans pour me shooter bazala bi continue bazala ba yo kana mon biso tout le bar pe ba yo ko ba ta non de tout qui ne coupe en gros voilà ne peut bien observer groupe donc voilà qui n'a des bons voilà voilà sur le banner la président Ibrahim tout ça qui idée à ça la groupe où on a yé là qui 4 personnes donc il faut que la groupe monde union des artistes ça veut dire ingéza pesa tant qu'on a lui mais tout ça qui ont union des artistes ça veut dire DJ pe ba le bac na moi tout ça qui n'a pas DJ tout na qui bon combo pas DJ ba bon tout ça on a union des artistes voilà on monte tout ça qui union des artistes parce que artiste quand même bazana kati plupart ba sénateur pe bazali ba manager donc union des artistes donc pour nous soutenir ma frère congolais biso ba congolais plus 242 243 tout ça ba congolais to ngeto toujours na pe kenda liboso ou kuna pe tieki au parti ba Angola pe baza bati donc Afrique en fait parce que tout le monde ba ivoirien baza trop bango ba malien ba sénégalais baza trop bon yo yebi nde makambo kenda ko ba ivoirien za na bango balinga ko pesa bango mo makambo bango mo biso pe to ni makambo pe ko ma vie na sale lo mo to pesa on pe makambo tu fais ça dans mon lot moto pesa tant c'est le moto pesa président Ibrahim c'est le moto pesa makambo voilà tant on pesa makambo biso na biso to fula na en fait. Ouais, Ibrahim, Nayoki Onaleli, Talaga grand leader, Ibrahim XL, Naleli fort. Donc, on a CPLI, erreur de faire votre connaissance, donc, quand on a la français, Naleli vraiment à trop. Donc, là, moi, sujet, moi, on a PSAP. Donc, quand on DJ Mafia Lobby, donc, Yozobe en Raming et Cédric, bon, on a PSA comme on a, le combat artistique, bah, bien, on a DJ le 20 et le 5, quoi. Oh chef Kitoko que masolo que non carré que tu développer na Ibrahim donc XL donc na leli donc yango na lena lo bapé kaka na ma sujet mon gobo na pour ça na proposer quoi pour que tu développer mais étant que pour eza na mo ordre mon gobo faut moi sujet za la pour et puis ça moi plus quoi on a proposé
si vous allez partant, c'est bon, si vous allez partant, t'es problème, vous en avez. Na leli ezala même MC ezala Didier Alevine ezala Cédric ezaka mpe ka ndenge moko mais bon ka ndenge olobi yango kaka donc na eloko ya kobakisa eza te tokodeveloppe yango mpe kaka bon donc na minute oyo ka ndenge chef alobi nayebi te si ndenge olobi wana komela ye na privé mpona propose sujet ndenge ezoleka nayebi te nga mpe na leli mpo eloko tu wana olobi wana lider osololi lider Ibrahim osololi taka yo XL na leli lider osololi na yo kitoko ka ndenge olobi mais puisque groupe même kombo ezoloba Union des Afriques donc Union des artistes na boyi teke na groupe awa mpe bamosusu baba artiste toboyi te mais la majorité à grande partie artiste baza neti yo boye vie Ibrahim vous a leader ya orchestre na yo pe baza na banzembo na YouTube donc eko servir na biso tout parce que ndenge katolobaki faut que tous mi soutenir entre biso ba congolais quoi et ça là bien pour le groupe toza ebele si toza par exemple 100 200 au maximum vu na chaîne na moto et ça là bien na boité donc dernier mot ezala na chef mata biso pe tozo développer kaka quoi donc ngape nazo bakta ka ba idée quoi ouais nga na boy na mata nga net na minute ezaka net na proposer loko quoi ezana nanu en regardé donc nenga vie Ibrahim leader azolo bango XL donc yo oza créateur fondateur donc nakopesa mwa sujet moko boye après soko yo koyeba ndenge nini ekomemela yango parce que net boye tokomo développer mwa eloko ezosala bien tosola mpona sujet moko boye ekoapporter développement na groupe Union des artistes toujours mwa sujet tosola mpe esali mpe bien ti na soko olobi okoyeba ndenge ostructure yango soko oyeba ndenge nini ekobandela yango wana ndenge nini okobwaka yango soko na groupe moni non ouais na leli fort kitoko donc kaka union entre biso to basaka ba idée chaque jour l'homme apprend donc yango wana ka leader na leli vraiment donc na lobi nyonso wana na lenga azala na posa na loba oyo pe reprendre nga pe kitoko na leli pe fort donc na ebita donc développement yango wana na leli leader Ibrahim XL Nzambe balobi libongo no tagayo leader ouais donc merci beaucoup na leli fort donc kabongo na komo servir dans la chikidina check donc leader Ibrahim XL Nzambe na bango wana suka boyi asala mokili na ye